Bandeko balandi na lobaki na bino ke kozonga tozozonga mboka ezapona ko faire vivre bino ce qui va se passer na congrès extraordinaire ya UDPS oyo te proposa kibino débat contradictoire jamais salema na parti politique mususu. Ensuite lelo mokolo ya ouverture ya congrès extraordinaire a tozana résidence ya Sifinx délimité mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba bisika bandeko bakozwa ba makaron tokolongwa awa tokomi na permanence totalisi bino nzela bambiance bozomona ba fil indien ndenge bato bakolanda pona kozwa ba makaron ya ko participer na congrès extraordinaire oyo kobimisa oyo akokitana na Etienne Tshisekedi wa Mulumba avec espoir que akozala vraiment mokitani ya Etienne Tshisekedi parce que Tshisekedi n'est pas facile d'être remplacé. Muto ako remplacer peut-être à la tête de l'UDPS mais ko remplacer Tshisekedi en tout. Na bandi Tshisekedi aleki moi munene na moi poids mais tokotala comment l'ambiance ça va se faire parce que au komema kombo kaka ya démocratie sans que comportement na yo elakisa un comportement démocratique. Je crois bandeko balandi eza wana tolingi tobima tokoma na permanence à UDPS total Sabino qu'est-ce qui se passe? Merci. Papa Noé, souvent les Boyende to kitaka bande konangai parce que eza musala vous allez réprimer sans pitié sans pitié to kitaka obeboy. Là c'est l'arrivée de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que to dit ko pesana na embote mais évitez Bamba teto la kaki bino ke to kosala to ko kita to ko faire vivre bino. Qu'est-ce qui se passe? Parce que eza musala c'est l'arrivée ya Félix Tshisekedi, candidat attendu par la base ou les combattants. Ndenge batu batondi, nandenge ya blague pour na vivre événement oyo ya congrès extraordinaire ya UDPS. Na uti ko yebisa bino que ba officiel presque nyonso et les invités basi bakomi ezala ba oyo akouta Lubumbashi. Ezala ya oyo ya kouta Baswele, ezala ya oyo ya kouta Goma, bandeko ya kouta ndenge na ndenge batondi déjà awa nalingi nazwa quelques impressions ya bandeko ndeko toza na permanence à UDPS eloko nini bokozela na congrès extraordinaire bon awa toza na esengo mingi mpona mokolo ya lelo parce que totungisa mingi na bato oyo bayini mboka na biso
po ete toyeba na kosala congrès extraordinaire te. Donc lelo toye po tosukisa masolo parce que lelo nde tokopona mokonzi oyo akoremplace Etienne Tshisekedi ya différence de l'humanité. Bon, biso nyonso toyebi ke lokola toye lelo la moko na koloba ngo parce que nous sommes là pour na koélire président ya parti na biso oyo tozo soutenir mingi ça Fachi Félix Antoine Tshisekedi oyo akobima lokola président ya parti ya UDPS. Merci beaucoup. Mbote Papa Eliezer. Nini boko zela na assemblée na congrès extraordinaire oyo ko salima mokoloni. Merci na question posée nga na lesengo batu mabe benga babe bisalo kumu ya parti na biso. Bego omoni témoignage yango yo de connaisseur omoni lelo tozo bimisa candidat na biso Félix Tshisekedi. Azali candidat favori. Ye tozo bimisa Tembe ici là, merci. Nalaninga olobate, na sepeli kaka na biso bien organisé. Merci. Merci Mbote Ndeko. Mbote. Oui, nini boko zela na congrès ya lelo extraordinaire. Oui, na congrès extraordinaire ya UDPS oyo peuple congolais a kozela a mona mokonzi ya sika oyo kozonga na esika ya Etienne Tshisekedi. Yango nde tozana na esengo awa kozelaka Félix Tshisekedi oyo aza ko incarner UDPS abima na congrès oyo yango toza ko appuyer. Merci beaucoup Mbote. Mbote. Ouais, Yozana Lilobanini par rapport au congrès extraordinaire. Les congrès, l'IDPS de Tchibala, on ne le connaît pas. Tchibala, il était communion de l'IDPS. Toi, tu connais? Tchibala, il est voleur de l'IDPS. Il vole dire, Luseke, on ne connaît pas Luseke. Toi, tu connais, non? Eliezer. Tchibala, il a trahi le peuple congolais. Toi, tu connais, non? De deux, s'il continue ça, c'est pas le sort, il a les sorts. Il connaît Sibala. Toi, tu connais. L'UDPS c'est une partie mondiale. Même à l'Australie, l'UDPS est là. Même les Chinois connaissent l'UDPS. Même les États-Unis connaissent l'UDPS. Merci beaucoup. Bande koeza ambiance wana toko za libanda. Yo pe ozana posa oloba Mbote Ndeko. Biso awa tozoloba likambo eza boye. Toyebi UDPS eza moko oya Papa Tshisekedi mokili mobimba yebi UDPS eza kaka moko. Lelo twana congrès extraordinaire ya parti du peuple. Il n'y a pas de commentaires à faire. Tobandi UDPS tomba créaka yango. Ezali na trois chevaux de bataille. Il y a liboso ezali installation de l'état de droit, la démocratie ainsi que la bonne gouvernance. Président Tshisekedi na bandaki ko mener l'Itouana mais esali mbula mobimba za te sia kufi. Président Tshisekedi l'État menaki ezali instauration de l'état de droit, la démocratie ainsi que la bonne gouvernance. Kasi ya kufi, lokola ya kufi, mukolo ya lelo le 30 vendredi na samedi le 31 eza mukolo munene pona biso pona ko pona président ya sika oyo ako continuer liste ya président Etienne Tshisekedi. Alors mutu wana o biso to moni to ko pona eza Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Josué. Merci Bandeko Bakani. Yo bi olingini. Bon, ndeko Eliezer, yo ebike wa mwana mukolo lupango. Biso na soba na kolo lupango. Siko tokoma ba kolo lupango na congrès, to sala déjà na maponami. Oya biso to koyebisa na ba congolais nyonso baza partout. Lelo eza événement ya munene. Et salama na tete ba congrès banda. Parce que les gens ferment solo. Tozolinga ke Félix, la casquette ya UDPS, autant que président congrès, pour akende na biso na mapona élection présidentielle, pour la président de la République. C'est ça pendant 36 ans où to lutte na UDPS, c'est le moment où tozo choisi pour alternance. Yango tolobi ba congolais bo barrière na ba mususu bazolu ka ba doublement ya UDPS. Pour vous dire que to va gagner procès. Donc UDPS ezara Tshisekedi. Yango moni lelo to sangani ebele pona ko la force que eza la partie mon côté o ekokoka na UDPS côté ya masse. Nazo remercier ba diaspora nyonso ba ye awa na ba fédéraux tout oyo toute la province ya Kinshasa et la remercier na monde de connaissance. Merci beaucoup, merci na bandeko bauti na Suisse. Bamsi bauti Belgique, France, Nabisika Nyonso.
contre, ça vient nous diviser. Au-dessus de 300 euros, Matango, héritage. Mais avec l'UDPS, on oublie tout ça. Parce que chacun aura affaire. Chacun aura son travail. Makamutula Congo. Tout le monde est bango. Nangana pour nous les vieux. Et vous me dites, ah, vous voulez dire que les vieux.